opika pende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala bon début de week-end na mabota na bino na que vous allez bel so poste télévision nom na kolanda info lingala journal ya peuple pour na peuple l'autre information na biso na lukunga pour na kotali sabino que mwana mboka Munzola Makanda Tony azalaki na quelques quartiers ya commune Yangalema pour na ko sensibiliser ba électeur na ye numéro na ezali bongo 708 héritier mapindemi Igor Ting bazalaki wana na compte info lingala Onoa de boni onoa de biso ba jeune garçon ya kamunganga doza na problème moko Eleki, l'homme simple, intelligent, digne de sa formation juridique, Ezali Bongo, maître Tony Muzola Makanda, Oyo Azali, candidat na députation nationale, na compte ya district ya Lukunga, Ye Azali Bongo numéro 708, Akenda ki ko sensibiliser babasi na ye ya quartier Malueka, Kindele, Kojelos, pe bisika ya ndenge na ndenge, kuna atalisaki na babasi na ye ke ndenge akomema pepe ya sika kuna na parlement numéro 708 atalisaki bango lisusu ndenge azali cadre na parti politique qui réveille de la conscience des kama oyo ekumba maka epai autorité morale na bango Samuel Masambukidi epai wapi oyo bazali déterminé ya kobimisa ba député ebele na yango 708 atalisi lisusu ndenge nini akomema nouvelle classe politique na kati ya Assemblée nationale. Maître Tony Molobeli ya bana Lukunga pe atalisi que weekend oyo ezali koya akoorganiser mobange na carnaval na coin ti na barecoin nyonso ya ba différents quartiers ya Lukunga. Na bengi vraiment na sengi na population surtout mingi ya Lukunga, commune ya Kinshasa, commune ya Lingwala, Barumbu, Ngaliema, bandeko na biso ya commune ya Mongafula ya bino ndeko yeyo maître Tony Muzola Makanda donc quartier Kindele Kojelos Toche Lutendele Moudi ya bino ndeko yeyo bon na annoncé bango vraiment bazala après parce que semaine au tozo banda toza na carnaval au tozo organisé et ko banda à partir à Ipen point de départ na biso tokotambola Ipen Delvo Mbinzo zone to koti na avenue de l'école to bimi na pompage to zwinzela ya magasin to matiti to konosukisa na barumbo bandeko oyo basepeli ko soutenir biso baya bako sepela toza na esengo to kotambola pona kotalisa na population ya Lukunga kotalisa pe bana mboka nyonso ke maître Tony Muzola aye na maide ya sika na makanisi ya sika. Bas sportif ya Baar Maxio Bayaki ebele na commune ya Lemba pona kotalisa soutien na bango epaya candidat numéro 540 P 117 honorable Nerombungu héritier mapindemi la dilandu ba détail. Misala malamu mfuma banga moyo honorable Nerombungu asalaka ezali kotika batu indifférente tango bayoka kike azali toujours candidat na députation nationale numéro naye 540 pe na provincial numéro naye 117 ba pratiquant et ba arts martiaux ba yaki belé na espace période pour na kotalisa soutien na bango epai ya honorable Nerombungu mfuma banga moyo bayebi oyo honorable Nerombungu asalaka pe azali ko continuer ko sala pona bango nyonso balobi bakozala simana ye le 20 décembre candidat na bango ezali kaka Nerombungu mfuma banga moyo mosusu te. Vraiment, en tout cas, Topesi Mokonzi Nabiso, Yamoamba, le monsieur 540, et puis 117 na provincial na Kisenso, Topesi merci.
na maemanso oyo azolemba te mpona kosala mpona biso bametre ya Moamba. En tout cas biso bametre ya Moamba tomonaki eloko tokoki kopesa mokonzi eza te na période oyo toza na période électorale toza na moment ya campagne biso bametre toyaki kodeside toya ko apporter soutien na biso epa na Yesu. Bosimba que sur place ba pratiquer ba arts martiaux ba salaki ba démonstration ya ndenge na ndenge kaka bosali komona bilili pona kotalisa mosala na bango nyonso elekai kitoko konfoma banga moyo asepelaki makasi pe alobi lokola ba pesi soutien ye pe akobosa na bango te ba pratiquer ba arts martiaux balobi le 20 décembre candidat na bango numéro 540 pour la députation nationale na Moamba pe numéro 117 pour la députation provinciale na Kisenso fumabanga moyo balobi lala pongi oyo osala ilekebele. Sylvie Zoui, candidate à la députation provinciale ya commune ya Masina à ce qui mubange na carnaval bolanda. Week-end ezalaki très chargé pour la candidate numéro 187 na circonscription électorale ya Masina Sylvie Zoui oyo bana nyonso ya Masina bazali kotia elika carnaval ya kafu et salemaki banzela nyonso ya minene ya Masina botala bino moko cadre ya CDR oyo parti ya Jean-Lucien Boussa Mabeke Maswa ndenge aningisaki commune ya Masina population bazali koyemba bazali kobina bazali kosepela na rythme ya fanfare balobi bango nyonso na sima ya Sylvie Zoui candidate numéro 187 ezali kaka Sylvie Zoui ye mokote bazali kosepela pe na Emmanuel Chimpaka oyo bazali kobenga Emma Beton ye pe azali bongo candidat na Tchangu numéro na ye 971 carnaval ezalaki vraiment réussite totale ndenge ye moko Sylvie Zoui candidate numéro 187 à lobby. Antoine Félix Tshisekedi oyo alobi les femmes d'abord basi bakoki kolala pongi na politique te lelo biso bamama ya Masina tolobi totelemi tokoti bitumbo elongwe na papa Fati Beton numéro 20. Bana nyonso ya Masina batondisa mine esengo bazali kosepela balobi le 20 décembre bango nyonso na sima ya Sylvie Zoui po na circonscription électorale ya Masina bongo pona oyo etali Tchangu bango nyonso na sima ya Emmanuel Chimpaka Emma Beton boye numéro na ye ezali 971 po na présidentielle bango nyonso numéro 20 Fati Beton. Candidate numéro 361 pour la députation nationale ya Moamba Mwanamboka Kizemina Kibila Asengi Bopesa et confiance. Bana Moamba popote nani? Naniko batata bamama bilenge ya Moamba ezali wabino évangéliste Kizemina Kibila Jean Oscar nasengi na biso banso to voter évangéliste Kizemina Kibila Jean Oscar numéro 361. Le lobby ce que nous sala bolamu sala liboso pona ndeko bozane kat na Yesu Kristo to voter évangéliste Kizemina Kibila Jean Oscar numéro 361. nani na kekwisa Kizemina Soto tangi na proverbe chapitre 29 verset 2 Bible lobby esengeli bayenge ben bazala ebele pote batwaza na esengo mais so bata kanza baza ebele libota eza na kati na kolela.
Candidat numéro 18 pour Namo Amba, la députation nationale, Mwanamboka Mutombo, Mukanda, Gaston Asengi, Naba Nyoso Mwamba, va voter. Okosalela batu elokwata moko te. Candidat numéro 18 pour la circonscription électorale ya Moamba, Gaston Mutombo Lukanda, Azali Tango Nyoso pene ya population, numéro magique pour l'élection il y a le 20 décembre, et Zali Bongo numéro 18, Oyo Bana Nyoso ya Moamba, et Sengeli Bapesa y confiance, depuis Kala Azala Kanabango, Pe Akozana Bango Tango Nyoso, Asala Kaba descente Yandenge Nandenge, pour na sensibiliser population, Pe ko bete la Bango Masolo Etali, l'élection il y a le 20 décembre 2023. Oyo Gaston Mutombo Lukanda azali kosenga bana nyoso ya Moamba baye bana kopesa ye confiance bakomi nyoso ezwami na circonscription électorale ya Moamba lokola Kisenso Lemba pe bongo na bongo Gaston Mutombo Lukanda atambola bisika ebile na bakarte Mbanzalemba aniata makolo na komini ya Kisenso akendaka tango nyoso pona kobeta masolo elongo na population bosimba ke Gaston Mutombo Lukanda azali bongo vrai mwana ya Moamba azalaka tango nyonso pene ya population asala misala ya ndenge na ndenge misala ebele oyo ezali kosenga te population ya Moamba babosana yango bosimba ke Gaston Mutombo Lukanda toujours pene ya population matembele ya simandako soso ya mboka Gaston Mutombo Lukanda numéro na ye ezali bongo numéro 18 papa ya bana papa social oyo ezali kosenga bana nyonso ya Moamba le 20 décembre 2023 va voter kaka numéro 18 mwana nabino vrai mwana ya mabele Gaston Mutombo Lukanda. Candidate numéro 79 pour la députation nationale na Moamba, Madame Mouchia Mbangu Asengi, Naba non c'est Mwamba, ba pesa confiance. Bana nyonso ya Mwamba, moto atelemaka na libumu, libumu mzala ezalaka na matoi te, siko ekomi toure ya bamama. Numéro 74, 74, 74 na Mwamba, toko kote, Janete Mouchia Mbangu. Votez parité. Ah oui, pour voter 74, ça pour voter parité. Maman Mouchia Mbangu, numéro 74. Votez massivement. Maman Sengina Bino. Oh, donc votez, Maman District ya Mwamba. Donc votez, donc votez, donc votez, donc votez, donc votez, donc votez, donc votez. Numéro 74. Bana Moamba, makambu ya serie et bandi. Limete, Lemba, Matete, Kisenso, Ngaba, Boyeba eloko moko. Na manda oyo tozoluka, tolinginde batubalia. Po verite ezape kaka moko. Mutu atelemaka na parti nini ya nzoto na ye. Na libumu, ventre affamé, point d'oreille. Toko telemela kaka kolia ya bana Congo. Parce que bakulu na babotami ebele likolo ya nzala. Toko ndima lisusu nzala na Congo te. Maître Mouchia Mbangu Janette numéro 74 na parlement bana Moamba tokolia pe toko tonda nzala ekosila. Avec vous bana Moamba, c'est gagné. Avec vous, c'est gagné. Députation nationale Moamba. Tout voté numéro 74. Députation nationale Moamba. Maître Mouchia Mbangu Janette. Présidence de la République démocratique du Congo. Tout voté numéro 20, Fatih Béton.
Na masolo mosusu ose kosimba ke gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila abengi bakino nyonso na losambo samedi 16 décembre na esplanade ya Palais du Peuple. Bana Kinshasa mbote na bino mwana nyonso ya Kinshasa oyo andimaka na kombo na Yesu. Mosali nyonso ya Nzambe oyo atatolaka na kombo na Yesu. Na bengisi bino samedi na 8h du matin na esplanade ya Palais du Peuple. Esika wapi tokotia ville na biso ya Kinshasa na mabondeli. To tika yango na maboko ya Kolo Yesu Masia. Pamba te soki ye abateli te moto mosusu akoki kobatela azali te. Yango wana na sengi na bino banso boya ebele to sambela to tika ba élection oyo kosalema le 20 décembre oyo na maboko ya Kolo Yesu Masia. To tia tata mokonzi na biso ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. To tika ye na maboko ya Kolo Yesu. To tika ba élection nyonso oyo kosalema la ville ya Kinshasa pe na kati ya Kongo Mobimba na maboko ya Yesu Masia pour kimia evanda na mboka. Depuis ya zwa bokonzi na ye kimia eza na mboka pe tolingi biso bana Kinshasa asilisa manda na ye ya liboso kimia ezala na kati na mboka mpona yango esengeli topesa nyonso na maboko ya Yesu Masia. Bozanga te mokolo ya samedi na 8h du matin na esplanade ya Palais du Peuple bino banso bozanga te oya kozanga Italie. Merci. Banaso ya Tchangu Balobi bako voté candidat numéro 603 pour la députation nationale P198 pour la députation provinciale na commune ya Kimbateke ezali bongo docteur Alexis Longo. Honorable Alexis Longo, les changements pour la santé des Congolais, c'est maintenant. Tchangu ya biso di. Atambula makasi basi te pona komona ye ata ya kotokisa ata momwa ya pamba camarade Amis honorable Longo Nzongo lesi ayaka na bato maboko oyo epesaka bana yango nde epambwamaka Longo Nzongo abozwi na ye ya pasi camarade Bene Feria Kabolango na bato camarade Michel Magaya totie maboko osapi moko esokolaka elongi te mama Pauline Dongala Tchango Mobimba toponi Longo Nzongo tokovote yo na 663 Alexis Longo posi na ye ya pasi aye la machine ya bakitoko le président Madangila azotraité ba mama ye honorable Longo Nzongo lesi ayaka na bato na moke azokaka babola papa mama bilenge topesa ye maboko honorable Longo numéro 198 na provinciale national 663 et sénateur professeur Modeste Bahati Kwebo l'autorité morale Tchangu bato telema vraiment ya solo tokovote Longo Nzongo na 663 espoir bana Tchango espoir Kimbateke tokovote yo Alexis Longo Tchango Mobimba toponi tokovote yo 663 amama bana bilenge pe baleki bachauffeur na bareceve toponi Alexis Longo tokovote yo na nkui
toza na posa ya mama ya sika Alexi moto ya mayele Chango mobimba toza na nsima na yo Longo nzongo na 663 Mimi Mouita Akieta, candidate numéro 113 pour la circonscription électorale ya Kasavubu pour la députation provinciale et assigne na annonce Kasavubu va voter. Yeyo aye véritable mwana ya commune ya Kasavubu aye ko défendre mabele na ye candidate numéro 113 Moïta Ankieta Mimi pour la députation provinciale tango esi ekoki bana Kasavubu botelema pour la commune na bino ekende liboso Moïta Ankieta Mimi candidate numéro 113 ayebi kave malamu pe azali mwana ya Kasavubu ya tongo mokote abungi yango le 20 décembre 2023 bana ya Kasavubu botinda ye azali molobeli na bino pona kolobela bino na assemblée provinciale pondenge Kasavubu ekoma la dame de fer mwasi ya mayele le symbole du pouvoir Moïta Ankieta Mimi akoki kokanga monokote Kasavubu eza base na ngai ndenge na lobi na milito nazo solo la boye tata moboti na ngai avandi ne yala numéro 20 d'ailleurs lobi nazalaki kuna donc na koli na Kasavubu naza mwana ya Kasavubu na mwana kave tangu na yeko mona Kasavubu e baby seule façon na ngai ya komema mungongo na ngai changement na ngai na ba sans voix o bazoko se plaindre na Kasavubu bazala mutakolobela bango pas comme il faut reconnaître que ba député Kasavubu existera toujours depuis na botama bazalaka toujours mais tellement ba komi bato akala bazo sala makambo akala ngana iko sala makambo ya sika ngai mukonzi ya sika Maman Mimi Mouita Ankieta mukonzi ya sika Kasavubu numéro 113 mérite mieux le symbole du courage. Le symbole du courage. Le 20 décembre 2023 bana ya kave conscience esala moto pe mwana na bino yeyo oyo azana maîtrise makasi ya commune ya Kasavubu Moïta Ankieta Mimi numéro kaka moko bokangango malamu 103 candidate na présidentielle le 20 décembre 2023 Marie-Josée Ifoku azali numéro 9 na course bolanda loembe oyo ndinga singa na banoso RDC ba voter. Combolisation combolisation Candidat numéro 950 pour la députation nationale, il y a Tchangou Akitaki, Naba Église pour la communiquer la population.
Église Vie Nouvelle ya communauté ya Kimpanteke ezalaki na esengo ya koyamba mwana na bango oyo Eric Mwamba numéro 950 na Tchangu ayaki kotala bango. Prière ya kafu isalemaki epai ya pasteur na numéro 950 Nzambe asunga po nyonso eleka na bongo kitoko. Pas de repos pour na numéro 950 ya Tchangu Eric Mwamba akitaki lisusu na église La Réconciliation ya Masina o ekumba makabongo epa pasteur Jean-Noël epa wapi ba présentaki na bandimi numéro 950 Eric Mwamba oyo aza candidat idéal pour na bana nyonso ya Tchangu. À Kinshasa, je veux m'investir. D'abord dans mon livre, on a. Alors, déjà dans mon livre. Vous avez déclaré député national. Esengo pona bandimi nyonso ya église oyo numéro 950 na Tchangu bo voteye soki bolingi changement pe rénovation ekota bongo na Tchangu. Lukunga ya bino candidat ye oyo Charlie Louyeye azali numéro 76 na députation nationale peu 17 na provinciale ya Mongafula ndine so na ba détail. Ya Sainte Rita na commune ya Mongafula et refulaki bato dimanche 6 août 2023 na occasion ya finale ya tournoi ya football Kin Bomoko oyo ndeko Charlie Louyeye espoir ya Lukunga pe Mongafula a organisaki nyonso kaka na ba initiative oyo Charlie Louyeye cadre ya NDK azalaka na yango po na ko encadrer bilenge 20 équipes au total ba komisamaki depuis bandeli ya tournoi, c'est-à-dire ba quartier nyonso ya commune ya Mongafula bazalaki présent bongo dimanche ndenge kaka balobaka sombele suka ya bisanga ezalaki nde mama na finale entre quartier d'Imes na cité Pumbu nyonso esalemaki na présence na yemoko ndeko Charlie Louyeye Mabulu pe ba invité ya ndenge na ndenge na kati na bango to monaki pe présence ya secrétaire général adjoint NDK Mbutazola oyo ayaki ko représenter autorité morale na bango honorable Papi Mantezolo ambiance ezalaki total pe na temps réglementaire match et soukaki na 0 but partout entre quartier d'Imes na quartier cité Pumbu oyo esengelaki ko kende na séance ya batir obi oyo ezalaki vraiment moulayi kasi na suka quartier d'Imes nde a remporté ki finale ya tournoi oyo ndenge bozali komona nde na suka ndeko Charlie Louyeye aremetaki badon ya ndenge na ndenge lokola ba jeu ya ba mayo ba enveloppe pe ba coupe na ba finaliste pour na ko encourager bango parce que ndenge balobaka jeunesse ezali avenir ya lobby soki to négliger jeunesse donc lobby ya mboka ezala malamu te toujours na sens ya koluka ko encadrer jeunesse nde tozalaka na habitude na chaque grande vacances to organisaka ba tournoi pour na ko occuper ba jeunes ole batikala na kati ya ba quartier boyebi comme obenda ba makambo mosusu ezanga tina ba mobulu ainsi de suite to comment ko préférer to occupaka bango pour que bazala quand même na temps ya kosala makambo mosusu Bosimbake encadra munene ya bilenge Charlie Louyeye azali pe candidat na députation nationale na Lukunga pe na provinciale na Mongafula oyo bana nyonso ya Lukunga bazo sepela na vraiment makasi. Mwanamboka Esambo Diana Iron azali candidate idéal pour na bana nyonso ya Lukunga azali candidat numéro 784 bo pesa confiance. Mama Irene, mama ya bana e. Biso toko vote seyo mama e. Mama Irene, mama ya bana e. Biso toko vote seyo mama e. Biso toko tinda yo na parlement. Komo lobeli ya ba Congolais. Biso toko tinda
na yo na parlement Molobeli ya bandikape biso numéro na yo mama numéro ya mama 784 biso numéro na yo mama numéro ya mama 784 na lukunga handicapé aza mutu ya solo ngai na ye lelo bino mpe boye awa oye komanifeste soutien na biso epai ya mutu oyo amona biso ke toza iti eza bongo te mutu yango aza nani eske boyebi ye kombo na ye nani kombo na ye nani merci lelo toyebi ke toza na kati ya campagne électorale bato nyonso bazali koningana eza bongo te biso mpe bapersone avec handicap toza mpe koninga boyebisa baninga te biso na papa faci eza ya libela na libela parceke biso tolingi akoka kokokisa makanisi na ye nyonso mbula ebeta te pasi ezala te biso nyonso le 20 tokokende wapi tokokende kovote mpe tokovote na tokovote numero 20 mutu akosa biso te bamosusu wana bazali komemela biso journée ya peuple na peuple ekomi ya suka ngai mutu kote mipelo ezali koya au revoir ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango oyo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala